Ken Piana nane mo abete Ken Piana au créer groupe moko boye bino na ba maneke bozana ba maneke bolobelaka mission na biso atindaka bino te po mission bokumisaka na tindaka bino te mais bolobelaka groupe bosali wana bokomi ko ba niveau ba mbasu ndenge bazoloba ke no maneke muto abwakele au moins siko batoloko ba maneke so abwakele malade yana ta bomo de kala po yemo mi boma déjà ba de John wana ne bobenga ba de John tano ko muto de John moi si pe bobenga ke moi si ngana mona ke no abota mwana na presque babia mais na comprendre raté azaka moi si to za mobali na linga ba comédie basaloni mais ba comédie ba makasi ba bi de confesse le soki lelo to koma ministère ba benga biso ke ba chroniforti mais grâce à ba comédie tous les jeunes filles au bassin théâtre ce sont les lesbiennes ba mi ba yo surtout au bassin théâtre on ba pédé il y a un homme on comprend na o ba koma siko double tranchant so nga siko on double tranchant de ni mais ba pédé muto asali ke no ba comédie ba koma fier ezali les Ketu est fait il y a aussi l'émission à foutre ba comédien mbongo ya ba comédien ba koma fier www.potonapoto.com. Voilà, bonjour monde entier, bonjour ba nyons tout bazolanda biso na yebi ke ba uza ebele bolanda ka biso donc ba nyons tout ya chon na biso YouTube poto na poto TV ba lobi chon ezaka ka moko chon ezaka ka moko ni para ya de bo s'abonner massivement donc o eza émission la bino sala bino plaisir ba bolanda ka biso eza émission bino bolinga ka mi plateau de stars ba bi plateau de stars ndé makambo so moni se frango ya la beauté troublante abimi biso sous liboso ya caméra c'est-à-dire ya koloba ezali parce que tu m'as pas battu sur mon morning na bimi liboso na bino c'est que ya koloba vraiment ezali là je vois mon boss mais c'est l'ami Dovo merci à toi papa ou Milana yo donc sans plus tarder comme vous savez bien dans cette émission nazala nga monte sur mon morning na micro na ngai tozala wana pour noyembe bino ba star na bino mais lelo to meka un peu ko solo na confrère na ngai so na kokoloba parce que c'est mon confrère à moi boye billet parce que les trop na linga ki pour na lobaka bien boye ba actualité eza tellement ebele te que analyste a luka mais a remeka un peu ko expliquer biso concernant makambo ezo le canet ndé net eza do bino bi net eza déjà bougé ba actualité eza tellement ebele le quoi ça confrère mon na linga ki makasa lobaka bien ndé to meka un peu ko solo na et vraiment j'espère que mon réalisateur tu peux nous aider à fond so image ba yo ba olanda biso ba des gens invités nanga bonjour à toi Isaac MPK. Ouais donc bonjour vraiment na bateau surtout poto na poto donc émission donc chaîne poto na poto donc abonné surtout à poto na poto et ba cette sope na yo c'est forango ya ba cette sope na équipe yo memi bango awa et bambote na mingi na ser na Nadine Moulasi Western Union c'est quoi bambote na susu na moko la reine de la presse congolaise la million de la presse congolaise et Betty Panda la million de la presse congolaise je te salue vraiment bisika ozali merci beaucoup na noso sala la vie na mbote na dada Muzinga président de la nouvelle génération de Werason notre président na peso mbote na peso Adams Kubisei les génies de Dallas vraiment c'est forango ya yo Adams Kubisei vraiment les jeunes de Dallas ça peut se monter na peut se monter vraiment na couple oza qui toko na kati Australie na biki no bozala wana bolanda émission pe bino bien na bino zaki e bolanda émission mbala moko pe boyidaka pe na journaliste boyidaka pe na invité couple vraiment Martinez moi c'est zanga mbana na Australie wana motema ya Scram et les gars papa Céline Pena Cédric na kati vraiment ya Australie wana na pe bino bambote na ngana le roi de la forêt donc Igou le roi de la forêt vraiment papa exaucé na gradi motema bato maman si déjà ma pata vraiment et na osenga kaka keno donc na ko souhaiter kaka ba bonne fête na ba maman surtout au vraiment parce que ça moi na bino ya mars vraiment ba maman né au Monica déjà na lati robe parce que na tous voilà le rôle ba se fera ngo ya Monica lati déjà donc mois de mars vraiment ya zane kaka moi et mo petit complet li puta et mo petit peu moi robe et ça la vraiment bien donc c'est votre frère vraiment Isaac et les contre-maîtres de la presse congolaise et c'est bas soin te ba journaliste belé ba chroniqueur belé vraiment ba ça la émission vraiment boiti voilà on a ko sabino tout à l'heure il y a le bara bien pas le bara mingi donc a vraiment to meke un peu kokota na Isaac donc na lingina solana yo tala koza confrère na ngano bi internet so mo na YouTube ndenge ezopela moto avant to kota na ba sujet mususu non le kapena na meke ko solo parce que on te comme tout à l'heure na page na yo public ba photo là taki nini ya polo ya le roi de la forêt
bozalaki na basœur mosusu nayebi te Isaki yebi mais quand koyebisa biso parce que toyebi que le roi de la forêt fa beta Zénith pareil tomona mpe héritier watana be aza mwana na ye ayaki ko déposer CD non étant que yo analyste étant que yo fan il y a le phone il y a fan il y a maison mère au cours ko le ba tini on trouve que on nini parce que héritier aza mwana ya le roi de la forêt oyebi quand même tu remets zala na carte mais to moni linga beta Zénith to moni ke ko tia CD na to ça d'accord nango comment. Ouais, donc pourquoi pas tous d'accord, non, on t'a que biso to ba fan ya wenge, donc après le roi de la forêt. Et na mpesi pe mbote na chef la biso, donc c'est bondo ya machine papi kakol, donc monter ma ligne d'énergie, ma ligne d'avant, merci beaucoup. Et pourquoi pas Nico ya dem américain, Nico ya dem na bi koza au sepela mon vieux place aux allées. On reprend le moni biso na wenge, to bano zanga pe héritier, on a be reprendre. Et là on peut sepela héritier, on a beso botali na ba manger on héritier, on a be era zongi na pala papa na aye ninge ayaka vraiment na uniforme. Alati chemise à pembe, alati pantalon et tissu à noir. Voilà ninge ayaka, voilà ninge pe aleki na rozonga. Donc biso to kolo bakino to zanga ipe mutu lokolo héritier on a be. Parce que depuis héritier on a be alongwa pe mina le roi de la forêt alongwa pas biso ba fan ya wenge. To makaka pe to zanga ka pe. Par rapport même atano surtout alobaka moni balobaka no mona ko héritier on a be asalaka makambo ya koi. Et tant que mona le roi de la forêt qui na ki tétine parce que biso wenge za ke no ki tétine on ne liboso nanu. Mais tant qu'héritier aza vraiment moko ya wenge aza moko ya bana o le roi de la forêt abokola kolisa zwa muke ya kolisa po moni héritier le roi sali après on peut ça pas bango rendez-vous après on peut ça le roi de la forêt rendez-vous quelque part pour bakuta la poisse la o ya salaki mais andimi azwa vraiment que no aya na parler parce que ayebi parler ma campagne wana mobimba ayebi ke chambre na ngeza place boye na balola la place boye tout ça balola la boye Gladys balola la boye donc pour la biso vraiment ba fan ya wenge to mona normal na bi ke no petit panda pe amona ki normal eta ke maman présidente na biso nouvelle génération de génération donc Elkin amona ki normal donc to ko le batte ke no to bano tian ba commenter biso to le ba ke no Zénith de Paris o wera ke no beta 5e Zénith na ye ezali tabisa ba Zénith no surtout a beta a sengi bana tout balé la raison a pemé na tout le monde a pu président faire rigola bientôt ba quand tu es en marche va des marches en marche le monde a pu faire rigola à raison la papa donc il vient le roi de la forêt donc pour le biso tout le monde en gravité donc ba jaloux na biso ne ba vieux ba sala banani ba orchestre bango ba benga orchestre quartier parce que orchestre c'est dans le quartier ba quartier quartier tinana orchestre na les quartier oui ba musu ba tia ba komba ba titre bango orchestre quartier quartier oh mais ça biso bato bala na biso ba comprendre quartier ni quartier latin voilà donc faut faire comprendre à toi la vérité biso siko tozara maison mère c'est biso tozara nyonso tout comprendre de bola na biso laisser bino lo ba faut comprendre pas on moni que non le rôle là bana biso ba comprendre ba ndeko na biso ba comprendre parce que bi que nous on est embêté ba fan o bakumisa ba quartier la terre bakumisa parce que quartier la terre bazongo ba tia quartier la terre on a problème na ba toi quartier la terre non to za problème na quartier la terre te biso to na système mo que no depuis ba loba ba finga mais to répondre bango te comment te répondre bango te wera son to loba ko to répondre sur bozo pesa te to ta sera bango que no bango ba boulay que no lo roi to kumisa bango ba boulay que no ta subérité da na beto kumisa bango te ba faire go to kumisa bango te ba Didier Lacoste kumisa bango te ba merde so to kumisa banani bokumisi ba misi auto pesi ba succès neti nani biso bana wenge na biso bana banani ebele bazawa na ba miyebi place bazali so ba beti ba Bercy eza grâce ya bana wenge nani ya beti Bercy na génération oyo ya ba faire ego la tellement mutu moro nani te ndeko biso mobali ve na biso mona makelele mona banda likota makelele tanga kombo bato ba Hollanda biso ba meka un peu c'est pas ngo omoni be mission bosko to linga otanga ba kombo bato te parce que omoni to fuli pe trop to tanga ba kombo na bango trop to fuli sko na minute trop mo ko o tika bato ba na biso na qu'est-ce que c'est voilà bato na ba benga sko na privé ba benga penga na privé na opesa numéro ba benga na privé ba mutu mais aide na lo ba boda ba comprendre mutu na lo ba bo fuli ouais to fuli ba aquarium ba benga ba aquarium na ba promote o ngana yebi tant que journaliste na ba aquarium nayebi bawario tant que journaliste nayebi bawario nayebi aquarium bango wana omoni teke noto fuli bango ba ko suma ngamute ba ko benga ba pasteur moko bo ba tia ba choko ebele na vie pasteur ba bengi ba pasteur o ba tia ba choko ebele na vie ba pasteur o ba mitela ba pasteur ba milingisa ba suki ba kerli na mutu pour no ba benda rapé ba perfumer to tout ça kuna te to la système héritier otanabe donc héritier apparemment voilà ma problème sérieux Isaac un peu
apparemment ngai na comprendre te nzombe na ngai ma copine chérie Sainte ça na yebi kazala ngana présente na yebi tout ce qu'on meka un peu pour comprendre moi sambinga donc on a vraiment pene pene Sephora ngoya pour ça bato balanda biso to bandaki pour héritier to moni awa bo comprendre Isaac na c'est que na lo bara bien pas lo bara mingi mais tout ko kuti su ba wario quartier la te par rapport que non ba fa biso to balo kumisa kuna parce que bande qu'on a biso balowaka permet na le roi de la forêt ba no comprendre te mais le roi bande qu'on a biso ba grand fond na biso ba comment comprendre héritier ba comment zonga pour héritier on a za première mission kabila ba ba to ba mongo belé yo so sale mission héritier dans na bina limite que no rozonga mo pe c'est monsieur boss live voilà ce que to boni que faire go la pas comprendre alors bité il faut ngana za mona liboso le roi de la forêt il faut ça la harmonie nazo bande on ngana surtout na ba on maison maintenant mana bango surtout c'est ba bande on biso ba comprendre so biso ba fan auto kumisa ka ba to lokola tala balobakelo moke no soko lie biloko donc so olie pa ba voisin suka suko zanga pour ça biloko na bino donc biso lokola to bano lie biloko ba voisin bano comprendre te non mito héritier dans na vraiment pona mukuse mo to ba héritier dans ba zongi to zana esengo makasi ya ko ya héritier dans na be juku to yaka wana eso ke no ma campagne nge bukana héritier to zala ki wana na biso nouvelle génération de Werason o eza président na ka ko yene wana tande na ngote non, omoni tout s'attendaki nango pourquoi? S'attendaki nango te. Tout s'attendaki nango pourquoi héritier era bisi générique naé. Abouaki. Donc voilà. Mama. Donc abouaki vraiment le wana que non. Donc wana yango nde donc c'est la binuka pasteur pour ba nima na kisasa pasteur pour ba nima yo pasteur pasteur il faut vraiment ba bengo dadi. Héritier na bakali fait na nga. Non, ndé vraiment ko manquer bino Makasi. On va arriver même à mon président de la Zénith. Il y a pour le quête de Zénith sur les Alamangouati les lots. Donc, merci beaucoup pour moi. Boss Live, notre Yaya, notre grand frère, notre vieux Napi Sauvma. Il y a musique et congolais. Vraiment, merci beaucoup pour la raison. Et papa, on reconnaître papa, pour reconnaître papa Nyawenge. Aïe, na CD, na mis on a parlé na wara banze mo rituel na bi. Donc ni ange ni démon d'auto ka kaka. Après ça, on a sous mukina ka depuis que pour manias parce que massa wanga. Depuis pour manias vraiment je te salue vraiment l'homme de stabilité. Mais c'est pas vrai basa ba. Et oui, parce que bango nyonso baza bana ba robina mindu baza bana ba bibi ba fuya ya le roi de la forêt. Oui. Na tanga ba oyo ngana yebi kotanga. Voilà, so ba biteni na bango. Donc azai pour ça la fierté ça moi na we ka se écoute ko yolo ba ezati parce que to yebi yango bana na banze ba la fierté. Oyo moni que no herba mano wela ko za pemena le roi de la forêt le lorsque héritier na bisquoise donc pemena le roi de la forêt parce que bango ba do wela. Omoni na nenga mbete na plateau. Omoni so bazala dana le roi de la forêt. Bon concert ya maestro faut mona le roi de la forêt na podium te. Naza siko na tande siko ya ko sala ba publicité ba mission na parce que ngana za mutu ko ibrato piana. Les biaticos de la rumba voilà, les biaticos de la rumba congolaise y aller. Nazala siko question monsieur aller wana je le salue aussi non posant ye mo pour moi na posant ye exacté. Ozana ibraton piano bi contre-maître. Et puis ibraton ça contre-maître. Ya makasi donc ya makasi o moteke no so tali jibe o tali wera o mona ka bara mutu moko. Siko ko tangi nga ba komba ba musicien mususu te o ta susu ngai na participateur trop na orchestre na ye na sala pe mo ebele pour ba musicien na ye na sala pe yo. Je comprends bien. Maestro Frabu fona sana sai parce que ça mona le roi Robino Mondibu. Ba LBG baza tellement ébélé baza tellement ko dans son ba femme maudit parce que ba maka ba grand frère na si doke o tanga wana ya pembe wana LBG le boka te yete et bon on est na tangelo Robino Mondibu yo ndesi batwana aseni on comprend ya on bi non tout fali boto ko tanga ba ko mona bangote parce que neti boy ya on veut faire ma campagne na faire ma campagne na faire na Gombe. On pense que de moins différence c'est comme on est ça parce que ne ba belé bazana na l'équipe on a aspect na l'équipe on a kiboga na sala émission na lipapa na sala ngana o tangi kombo na muto ba couper de calé wana na sala émission na kilote c'est que na sala émission na kilote na sala émission na single c'est sala émission na single au moins na no moi mon bala tellement normal moi bala tellement maman tu on pas trop tout ça kuna te tona makambo héritier tana be vraiment die soda makasi die vraiment donc voilà soda makasi die vraiment zala kawana kengela makambo Isaac est un peu kato évolué na bien vraiment que na kokolo babo Isaac bintu biso parce que toza ba fan na motolanda ka bango tant on a va na kuna na TV ça dit na komi fan ya nzembo na okuta na TV na koma ba fan na bango na koma téléspectateur na landa bango donc babiloko o moni so lobi wana maestro tout ça boy et tant que biso ba to landa bango et mon a teke donc et ça important te yo kota bon mon babilo mo pourquoi pas toi et d'abord moi la quoi parce que le tout signe d'abord que
maestro lokola na mutu inteli mpona yebi place okende besimana te eza kozana oda mutu acontremaître c'est important kati ozaka important koza mutu acontremaître fo boya kaka maestro nga nakoyaka ye te me nalobaka keno jour fa acomprendre keno ibrato mutu aforma ye ibrato mutu akomisa ye chaker nakeno malembe tikelanga ma mikolo expliquer ce que bato parce que vous avez besoin d'attendre comme jour Fabrice à comprendre que non Ibratom doit former pour vous dire quoi pour comprendre que Ibratom doit former les lots à qui na rap à la niba maître Gims bienvenue dans le monde de maître Gims bienvenue dans le monde de innocent on comprend ce jour on reconnaît que non Ibratom doit sala que rumba oh ya pétard le rumba alors Ibratom doit sala yango alors ça reconnaître que Ibratom parce que on a fait na Ibratom on a lié na Ibratom on a kinaka net belobi samedi tozana tozana sayo non tona sayo na kermesse béni de visionnaire inviter la vision Ibrato voilà non inviter la vision Ibrato mais Ibrato le quoi attend depuis faire aux ala parce que baza depuis que master na zala na tongo midi pour na benga yalo depuis que era abeti match na lembalo Isaac ni abo na za lemba oyate na président oya Ibrato ça vient na zala na ye na lié na Ibrato na zala na Ibrato parce que yo so mutu moko boyo Ibrato sala makam net petit moko boyo o ça makam parce que nga toyebi ke bato balanda sito kosa bato balanda biso te bato balanda biso parce que mission etala mabato ebele balanda biso babiso ba misusu na yebi ke na ozape président Ibrato na osolola na ye mais bayebi ke Ibrato abima toyeba epa maestro Fab wana il faut koloba parce que toyebi wana abima Ibrato abima na orchestre bango matete ezaki light music light non ezaki ayiti on comprend wenge 4x4 wenge na te père nga ba hôtel wana wenge 4x4 ezaki ya JBT ezaki wera ezaki JB ezaki bazaki ensemble voilà donc ezaki na yebi ke ba lanti biso parce que olobi telimo belé ba dutu bazola da biso déjà bazi conclusion makambu tout bon moni bino mondenga oloba oh journaliste wana zalaki contre te nga za au milieu du village ba question ezenga réponse ezeye bo ki bino ba réponse donc tout pendant tout côté moi sur le soleil ya ndeko na biso az artiste et comédien to moni quand même ba bloqué utiko bima concernant ba koli mo batindela ki je crois ba koli Steve ba koli oui ba koli ba utiko tindela e mal kinga pe vraiment réseaux sociaux ko kota ka ça mambo o ya ngai important donc tara classe yo yebi bo santé ba collègue na ngai fasik na linga bino mi boyedanga malgré ko ya musala boye na rosa na intérêt boyedanga makasi na linga bino makasi ba collègue na ngai fasik non ya bo musala oh mo kende classe ta permettre te boyede bo selinga examen je vous aime vraiment mes collègues de fasik donc bo mona ki moi ba bloqué bima ki ba tina ki ba koli pareil ya ba veuve ya basi o mibani na ba kufa je ne sais pas ce ya basi ya artiste combien c'est la ko parce que la plupart ba maman na monaki ba maman ya basi ba sans souci maman nani ya pululu do bazaki ba du genre ba nani bongo ba tindeli ba bilamba et pas maman ba benga na kombo ya maman Mélanie voilà maman Mélanie et comment quitter mais bilamba wana maman artiste na biso coquette ça bande ko lata ndenge ba lobby na ba pièce ya artiste na biso si la bisalu si la ivoirienne to bo balobi ki parrain ba alata ki quelques bilamba so to ko loba mais to moni ayo sa la conférence de presse alobi ke bilamba wana eza na agence nane komate nana kina ozwango donc eza na agence yena kina ozwango te okoko loba neti ni na biloko bongo puis ba comédie ba sali ba biloko bazongisa ba balobi ke ba dénigrer maman Mélanie tout son était que analyse kokolo ba moi etino kokolo ba pona ngo les écoute côté ba comédien si kila nga m'en expliquer pourquoi na écoute ba comédien ti oh yo ba tono na ba comédien ti ba saloni mais ba comédien ba makasi ba bi de confesse le soki lelo to koma ministère ba benga biso ke ba chroniforti mais grâce à ba comédien nga chroniforti te licencié na ifasi ouais au maintenant otani ifasi oui ifasi na pese ba na ifasi sikoyo ba comédien na ebisi yo ba ndoki baye na mbasu kaka bango baye na ba poison kaka bango lelo so zu mo baye na poto mo baye na azasir na hote oui pourquoi ba comédien so zu moi si na poto parce que moi ça Isaac puis en plus nga ça ba comédien nga Isaac to kota o pesi fi no Nicodème vient nga pe na pesi o mbote Nicodème vient nga mais non te o mo na ba émission mo be concerné ba blo mo bi maki pona président pona pardon Ibrato pona Nicodème bah il paraît relation mon afimo ya théâtre on a bisio boy ba fille ba théâtre oh lelo comment avant que ça mission de musicien lokola azana ba question té à peu près ba mission na été ministère ça na bimina yi
et ministère obimana a comme faux comédien ba comédien ne baza wana ndozo mona bango baza wana soki lelo oyo bino ba basi boyesu na tina te c'est grâce à ba comédien ozo mona nga tuna bango moi ça rotesa moi mba rotesa mbebote so basi yango ya poto ba mango ya poto bango balinga so mibala yango era mona lingi suki azu soki ba zazu atina mutu atia ngo ma pobale moko boya apa koseke na salon frank on prend azu mbebo azu ba pexoda atia pexoda azu mafuta pakoli na mbebo bebe comme rouge ya boule mobali wana azu mali benda bete pe en plus ba mama na ko sabino basi wana tous les jeunes filles au bassin à théâtre ce sont les lesbiennes bami ba surtout au bassin à théâtre on ba pédé bon arrêtez na bango to est-ce qu'on a ndeko na biso ya mwasi ndeko na biso mwasi awanga na nini mai ba ba so bami banga na mai sali chugu c'est que loza wana mais c'est ça c'est que libulu za place wana mais yo batina bilamba na batina ke ye bilamba na biso to zala kité yo zala kité nga pe na zala kité mais to ye bien on nini en plus maman on a réveillé que non nga tini bilamba pour ba veuve mais bilamba comme ba tala na némo bete nga na zona ONG na nga eza ONG soutenons nous na némo bete ba maman na so batini mbongo au lié obiki no so ozolia mbongo na sima batu ya masumu o progresser la vite so ndeko na biso pour à se faire racheter donc racheter na makambo wana asalima conférence de presse on a benga bazo ba comédien na bango ba théâtre wana basala ba koma pe plus bino patron poto vous avez peut-être que système que non avant non chroniqueuse pour toi ba journaliste toi ba chroniqueur na ba chroniqueuse na ba animateur biso ba journaliste to pesa ka information ti bon ça la kana no avant zono moi si mo na TV avant zo pe mo mbali mo na TV CV bimisi la diplôme na yo est-ce que zo ba non ba patron ba ça na biso pourquoi ça tabou ngana ba ça tabou ngana ba éducation pour les femmes éducation pour les couples mais le temps ça tabou mutakala ba comédie au moins mutala poto alors bébé tu es jolie hein de biso moi solo binani voilà c'est moi c'est mbinga donc moi c'est mbiji moi c'est mwim akoza mon noko de mon amikil afala na pala asala reloroté ou asala na théâtre ma allo c'est bébé nana chante bébé bano sala be misoko c'est pas bien makamona ta sani ça sans tabou on comprend ce que biloko wana to boyango ba comédie ba commis de vérité ndenge to za ba comédie ba mais ils ont ba roté Isaac bango bata ba yebi ko mon ngo yebi muta ko mi ko se donner mbongo ça m'appelle au kozala na ozala ngo di domaine lokola la majorité déjà ba message na lire wana c'est on obi que non yango zo tout fait biso na monde bito sala lelo yo ngana sali banda fait 2016 jusqu'à présent naza chroniqueur naza animateur bitikala ka oyo zali on est naza boy na ko lingate ba proposanga na ko mapede na lingango te ba proposanga oui ba proposanga banda kwa kisi on va mais lelo nzamba futinga ne na ngabita izaki yo longwana na yolo nanu yaka na ngom c'est ça on peut sikoyo wana tra niveau na leki combien de communes sikoyo est-ce que on sali kisi non même voilà sikoyo eza mabe ba comédie boti ko kisa bato soni lelo komi ke no so na bengi alors matiti sio ke no Isaac ndeza boye ata tineli yo on l'example surtout te mais nanga moko boye merci beaucoup vraiment na neozo confier na ngai Thérèse Alisalis na fondation de Thérèse Alisalis ayebisi na Isaac au moins ndeza boye na komi mo est-ce que so tineli no ba héros na nga comme ça au komisa no surtout te mais loko na yebi yo mo na nga to balino lelo te au komisa ba comédien ndeko na nga mwasi na nemo na pété o boyo sala wana c'est honte soki boyebi honte te eza soni na lingala makambo o sala eza soni eza normal te on prend yo ozuba bandeko no ozala wana bango ba comédie ba mi komisa ba chroniqueur na ba chronifoati bokelo ba hote bilambezo na agence mais kino zongote mais maman Mélanie pe bozi bo laisser maman yoki soni na Facebook maman Mélanie c'est aza mina na Facebook maman Mélanie a regretté ozolo ba keno te botika makambo wana ngai na ngam na tinaki bilamba epa ko ketite mais comment no maman Mélanie osa na kati nini o ngam na tinaki bilamba na te po o se fait nini wana yemo mtalobi bongo a comme na Facebook ne o pon wana bo pirater Facebook ne wana non maman Mélanie nga sona me wana utako ya kinikala te bazai pina baniko pa sotengi comme wana c'est honte eza soni makambo bongo ezo silisa biso valeur na poto bato oyo sino confiance na biso te et comme muto va confier na yo il faut tester yo nga na bani monde oyo libanga na baba libanga na $50 muto nano boki muto te muto $50
avant muto azo na chaîne o ba osala na chaîne ndé osala na chaîne na poto avant bo signer contrat président la mine de mutaka ba sata la confinement voilà avant aptine lo mbongo na yo pe biso ngana ye bana be mission 10 émissions té par mois biso bana ba 10 émissions par mois té to bani na sala émission avant signer contrat bo rene par exemple $200 à sortir non 150 mais les combien émissions 10 émissions so 10 émissions bi ba to numéro c'est le comédien babo biso yo moni ke ngana na kanda ba comédien so le gars lisolo ba comédien non comme tema pouf do panini nga mo se poto po yanga pona comédien moi ça poto oui na États-Unis pour la comédien on a bimana artiste comédien wana badina la cheye azu chombo na nga banda ko vérifier mo na bossa poto benga te mo se poto singa na otiro exactement le mano wana na lisunza mais ba comédien aye bani pe na tonzi moti mata pala pe na tonzi azwanga ba net boyena mama senta bo muto sa mission nga na lo babo ya sepe nga o izaki fe mi bo ya ofana shenga nga bitenga ofana sheyo te pina muninga tele mi bo siko ibiki na ofana kave nga so so na ofana na pala na kave o te donc na sheye banini te maza na makuti banini mo sa poto benga nga bani et pourtant moi sa poto na benga nga potini nga 1000 balles mon Dieu m'a parlé parce que yenne mta sel ça asela nga ONG na ONG na dépassé combien on comprend siko akobisa ngo Isaac boza ba aventurier ba comédien c'est grâce à ba comédien de to baby réputation de biso ke musika et ke mabe on parle bango ba boulona tikena ça succès té na iso vérité ba comédien ba to miki PD ba comédien ba to miki Lisbonne on m'a ba ba jouer quand to zaki soke sobe bandi bo ki mambangu so yo esaka mutu keno oh maboke kingane bandi pe en plus ba bela suma boke te biso to ba bango maboke melo koma théâtre pe théâtre ngo bosala suma ka malonga te makambo sala na kundul pe bongo mizoma mobile ba pesa na bise bon je pas to pièce mobile ba pesa na bise éducation et sobe sala succès déjà mon sobe a jouer rôle ya bise muyembe go sala succès donc muyembe go a pesa muninga ne mbali bise asa do papa biso lombe c'est ça que nous ba ozanga makambo osala boulot esu bango te fait boulot esu bango te yango ba osuka boy yango na osa wanga ke no pona conclure na nani wana ba mama na biso poto ba papa na biso poto boye ba balani bo confier bango musala o wana biso ngana sana ONG na nga il faut moi conseil opé ça bango beaucoup plus ça ba ndeko biso faut aider bango beaucoup plus na conseil c'est ça conseil de ça la mouton changer évoluer oyebi ngana lo bakelo mo bo dile manzaka yisanga mwasi nzambe sepe ya mboko yisanga Isaac omoni mutu omoni ndoza bo avoya awa osukolaki opakoli mafuta olati lamba ozui transport ide ti awa c'est que oyebi ozosala ba comédien na biso na ta opesa bango conseil te parce que conseil na nga na pesa bango papa biso masumu na bela papa masumu combien papa masumu zwana ba comédien wana nanu komis donc ça bango na nzela so iba respecter te kene na ba chaîne ba lekaka pesa bango ba suspension ce que boloko pe ba YouTube koma omona basi poto on est patron la chaîne to tika makamwa pour bato wa ina ngai voilà tu évoluer bien Isaac to qui na biso vraiment muke ya rochité bomoni mondenga lobaka to vraiment presque na suka parce que bomoni a lobby tellement trop Isaac bino pe banoko na biso to loba banoko monde YouTube ya biso bokomi awa nzambe na biso na loba nebi kelo fier ezala ya biso basi omoni ngane la beauté troublante na tie nga kabelo ngo ka boy ndena mboka mwana robe tellement toi na moi de la femme na to on a respecté moi robe na li papa moi na saki na nga MS na ka muto buja kabelo li kona ngo ka fona buja kabelo mais lele koma na ba garçon po Isaac de wana na chapeau si ko fier ni yo sana mutu ebisanga yo sa fier parce que on a chapeau soki ne kati biso ne basto za ba fier biso de basto so mobali noko na père na nga to asombeli nga machombo mo beto iPhone na nga 12 faut na tsango na stati na sela ngo libiste na benga baninga mais lele komi binonde mibali ozimwe lo mo boye c'est longo publicité o c'est longo côté on a bida côté kende oui c'est ça côté ça côté là côté on a bango je parce que ils sont déjà mutu ngana ebi mutu monta ebi na bato belé omoni bato basala ba délire abuzo ba télévé ne mélange pas il y a des hommes il y a un homme on comprend na oba koma siko double tranchant so nga siko on est double tranchant deni mais ba peut-être on va voir na bimisa on va juste na ça voilà siko yo tourner siko bango ba bimisa ba on comprend PD
Comme mélanger va PD au ça va délire naïa ça PD Lucas comme on est PD à poser ma question bon parce que moi je ne fais pas le débat vers les PD parce que moi j'aime pas les PD. Moi je suis un homme na télémara. Na télémara pendant 30 minutes 40 minutes 50 minutes na télémara. Oh oui mais honnête. Basa poto boki vrai no quoi basa poto vrai no on a vrai no on a vrai no on a vrai ya nga c'est pas dit que non obi que non ne abona mito so kine na komi mpanze mo muta osa pe na parler pe asepe taka miko na ko sala vidéo na parler nti ba ba ko tanga na zate mais ba mususu parlons na za mito climatiser dini tina kati et puis là ba vidéo ba téléphone ba mi ne proviseur quand il na parler vidéo par rapport à l'image banini yo kumba robote par rapport à bomisa ba makamula biso plateau de star on est makamula voilà la vérité donc ndenge mère vraiment kotaki mo makamula ne mo mère na biso mère wa botinga oh bon ba la na biso mama na bango izaki za mwana mama na ye mère na biso ce qu'on fait ba luka pe ba mère na biso boye ba mère na biso mère na biso azu provisoire continue na parler ba biso basala en vidéo on comprend na iPhone na iPhone na parler na iPhone na parler il y a solo iPhone 10 normalement nana iPhone 10 mais na leki na TVT na le iPhone taka le no ba luka na WhatsApp na sala WhatsApp mais na iPhone na parler moi tu m'as parlé mais la recette la publicité à part ça ti chose on a là la Coste est champion de bima et ça raté boy sanga la Coste est champion ya boy yango ya champion et t-shirt ezali soki pour lingi chemise soki pour lingi chemise na bimiso pe chemise et ça raté on bon pantalon on bon li papa ya zaka vidéo step biso lingaka vidéo sikoyo omo muntu mususu asombi sur relax boye asala en publicité asombi moi chineti bola ti bona kingo c'est publicité non ce sont les PD ba PD botika buzoba bozoba mona bino ndenge buzoba botika avec sabiso na sa bango lorsque bosa ba vidéo na ba télévision bongo pe ba frappera pe bino na ba coin boya ka pe ko ça bola que ça pe biso na ba vidéo yo sali sur iPhone soki 7 soki 12 soki 20 soki 30 mais ça téléphone ekufaka ngana lobaka na vie nanga matériel je ne peux pas faire ça publicité ça la publicité na mwana na pesi bino défi 2021 soza mwa mobali ko finga na te internet c'est internet voilà soza mwa mobali internet ko leka TVT o finga na te bimisela na mwana yo yebi ngana papa na Peter voilà papa na Peter mona pembe mona lox ngani na zapo d'abord ni na zaraboy soki na faino pendant une semaine deux semaines il faut boka soyi so personne dans l'espace modi eza ndenge nanga na comprendre ka tambola papa za la bana na ebisio tambola na bana na ebisio na comprendre ka te na obete msusu papa babiso sikola miso na nte talaka bakamune pesa mite ba chiki ne videte non tozaka beso asimi ngai bena obanga retour comme président la nebera bwe on sa émission tenga kuna la fatigue papa de quoi lorsque ozo kosona na ngato ko finga na TV bimisa nga bana na yo nga mona nga liboso 8 ans déjà alongo pour les sabino azali na Luanda te na mission en kata Australie koko na ye azu mission de service a mimi na Australie bana na nga mi balé bana kin moi Isaac il faut bota na ozala na bakoko babima bana obi po manini na mito yo nena obota boye esa nga bien obi ko bota ezaka bien neti bona na mwana na mariage c'est bien te oui nzamba te so kiku to côté mariage na ko expliquer ma bible ondimi nanga nzamba loba que non allez-vous pas marier multipliez-vous aloba alliance wapi soki aloba alliance papa biso soki Samson nani azaga na bana bele base belete nzamba tika jamais aloba bible que non allez-vous mariez-vous non aloba que non allez-vous multiplier nazala te soki nalingi mwasi avant asala bolingo na mwasi ifona mela whisky belé na basala mwasi bolingo na se akuti non peu en plus au sein de mwasi et chérie je suis fatigué non nga talisi nga ta atana Eve bakosa nga na yaka mala moko nga soki na moya no au président a fait le gola lobeke no tojo chocolat so na moya tojo chocolat ka ta na mulili mama ava yo pesa nga moko na mikomeli yo déjà wana c'est que na mobali ba PD ba sala ba makambo ba PD ba se poto au mona muto za bogar za aspect loko technicien biso asoyo et mobala mundo so voilà so ba moni boy PD te au mona tala depuis to sala émission za ka au téléma
On comprend noko nezaka. Siko tout na siko ba noko wana osa. O mo noko beta. Non. On comprend moi si ne faut ça. O mo noko ça émission ça là. Oh, on a dit pas de moi ça là. Oh, ça ni kiki. Non. Moi ça non, moi c'est ça la bleu wana. Yango essaie ba que non, si tu es pédé, resterai pédé. Puis en plus, bon ba diso mo ça. O corriger Nzambe. Nzambe pesi, Nzambe lobi que non. Moi si aza mopanzi outi mopanzi ya mobali. So yo siko ero ke lobimana muninga no mobali. Oza so mopanzi outi wapi? Mopanzi outi so. Voilà, merci vraiment, merci na bino nyonso bolandi biso parce que to komi na suka. To komi vraiment na suka. Bon mono azaki confrère na nga Isaac, confrère na nga Isaac o mutu na nga vana zala nemi. Mais en plus c'est ça nga pasi. Koyoka ne mo mobali, so mo mobali to moi aussi. Ah, confrère, collègue, on a vraiment un respect parce que Azaya na biso, auti na ifasi biso toye, bango daba sisa. On a vraiment, je les respecte, bonne guérison à toi, c'est là s'il te plaît. S'il te plaît. Au sein de la émission, j'en ai expliqué nos bateaux. Au moni Ken Piana, l'année moi bêté. Ken Piana. Au créa groupe Moroboé, bino na ba maneke. Bozana ba maneke, bolobelaka bolobelaka mission na biso atindaka bino te po mission bokumisaka na atindaka bino te mais bolobelaka e groupe bosali wana bokomi na ba niveau ba mbasu cette histoire ya mbasu wana esala nga passe na motema pourquoi voilà ndenge bazoloba ke no maneke moto abwakeli au moins siko bato lokwa maneke so abwakeli malade ya neti abomi oda kala po ye mo mi boma déjà ye mo da mi boma na ye déjà maneke mi boma bon na lobaka maneke na ninga ma kokota trop te po abotra biso massa na biso petit na biso prince babia o sala pe musala sala pe featuring na président na Ibratome et bato ko ba maneke vraiment so la sala ma beye ba ke no kufi déjà parce que yemo ko na za no kitoko te a mabe on comprend so voilà donc on comprend si ko comme so système que non ba lelo oyo o comme que non pour fulama il faut ko kanga maneti na Ken Piana ndena yo kaka pour fulama il faut que OK ça émission de John pour fulama il faut ça émission na Kisinjora au sein na Kisinjora nga respecter parce que mais c'est na Kisinjora vraiment yeba ko arranger na petit na yo bomaka moto au moins les joueurs de kutana na 55 na ningo wala na 55 to kutana no mais au fauteuil ka bozaki na ba père na biso ba mbalo sombo mais na foka na ngayo na ba peso mbote pesa ka mbalo sombo ka ve Freddy ka mbote mais yo foka ki na chomo ngapi na foka ki na pesa ka mbote te wala msala etambola bon on comprend ba de John wana ne bobenga ba de John tano ko mtu de John moi sipe bobenga ke moi si ngana mona ka no abota mwana na presque babia mais na comprendre te azaka moi si to za mobali on comprend so la boke chité parce que trop de gens la souka on comprend en plus conseil na opesa ka ke no na ba comédien bon moto boke mbasu courage so mbasu so ipeni courage c'est traité kaka nzamba sunga yo robika na yo to na ba comédien moto asali ke no ba comédien ba koma fier ezali les Kechu est fait il y a ça émission à foutre ba comédien mbongo il y a ba comédien ba koma fier il y a quoi ça émission na biye na oboto so na émission funa futo $20 après $20 comédien le mettre ba comédien comme ça il y a comme ça ba comédien riche pourquoi comme ça ba comédien riche so ça ba mbongo na yo famille no bazali ba fele pe bazali on comprend mais c'est papa biso le meso PC $20 ke na wapi on comprend donc merci beaucoup vraiment ba to tout balandi biso ndenge lobito chité ka bongo ba o balandi biso vraiment nzamba pambola bino bisika bozali nzamba apesa ba abonné belé bon ba abonné dans la chaîne déjà monétisé tala poto na poto TV voilà bokozala na ba abonné belé te mais ba vide beta makasi parce que moi so ali ambo kitoko mbote na nga vraiment mimi na cameraman na biso Steve et na assistance na biso moi c'est kitoko moi c'est taille Cynthia na PCP mbote bisika zali na PCP mbote na PCP le roi na journée de la femme mois de la femme mois de la femme la PCP mbote na sœur na Misha Mayamba Nisha Bilaka Pascaline Drame maman na nga Bobette Mabanza maman na nga Bobette Malemba na ozela iPhone na pour le nga iPhone ezoya déjà comme mais na yaka na hôtel la fête on a récupéré parce que dans quelques jours ozoya d'aki c'est na nga Nadine Moulasi Western c'est quoi ma sœur privée ou alonga makamunanga bon bah tu peux comprendre que non je suis prouvé les lots vraiment la tu fait là moi na petit frère nanga na niveau qui sangani vraiment nazaki triste mais ma mère n'a parlé avec singa courage na be na meli moi ba whisky moi ba nini pour et calmer nga dosement mais et simbirate oh azana besoin vraiment azwanga na mitso voilà na mitso na za jeunesse indépendant mais engagé donc na bo s'abonner vraiment na chez El Panda TV
chez El Panda TV, bo s'abonner kuna to pesa nouvelle génération de Werason. Oh wera kenaki boy, oh wera kenaki boy. Do ba tout ya Werason vraiment na mutuo mangam na Simeon na maboko na yemoko la mino de la presse Betty Panda na PC Mbote bisika za na palais. Scram et les gars na PC Mbote. Ba on tout balinganga bo benganga numéro mais bon bo benganga c'est forango ya donc voilà bo benga voilà, merci Nabino non tout votre bolanti biso na mi ki ozaki tellement ebele bozuli ba ko Hollande biso na yakina confrère nanga Isaac il y a un PK ko lo benga ka contre-maître et moi mi benga contre-maître de bo kindenga lobby parce que APCP conseil zote ka ki tozaki to za ba to basé na ba polémique te conseil PP ça mais APC conseil na ba to balinga ba musicien na ba pe o mona yebeti na ba artiste comédien APCP conseil pe ko pe sous conseil na ndeko na biso. On a bien pas confrère parce que ça vient na effacer bango de ba biba silisi la PCP conseil donc voilà na bi ki bozaki tellement ebele zaki ya bino ba ebolinga ka seforango ya la beauté tribune de la presse ba ki selanga poupée fragile na za tellement fragile on a fragile ma casse pour donc on des poupées fragiles na la bino ma casse là je vois ma copine ou azana nga pene moi ça mbinga senta mukone moi si ya mbinga fimo doué yeso atwane a son téléphone oyo ka vona était fimo rodu est vraiment véritable ya du sembe que je salue le casa la pene ya sefra là je vois aussi ma maman chérie Gigi casa na lelo ma casse ma maman donc maman ba jeune femme mariage en alliance monene maman na pesa nga poso la tali maman anniversaire maman donc maman joyeux anniversaire on va faire vous donc il y a l'équipe mais joyeux anniversaire non. Merci à toi Isaac avant de anniversaire maman malgré les cas qui a souhaité no maman na pesa nga poso la tali samne na musapi merci na bino nyonso s'abonner massivement poto na poto TV là je salue mon boss mutu mo akaba sabata ya akaba ta pesa raison Isaac oh toi na boss comment l'ami de boss l'ami de balobi que non voilà boss s'abonner massivement na poto pour vous vraiment décider parce que awa ba analyse tout vraiment to bozongo to salem to sala boss s'abonner de Isaac Alobi président l'ami de vo papa moko mala muto akaba sata la conjoncture ya mboka ya pesa raison tu en plein confinement on misu batala toi en plein confinement yesu ko azo raison à la té muto akaba koleka batonga ba immeuble na kini. Papa, merci pour l'opportunité au pays. Moi, on a la chaîne et motivé mes journalistes. Ça a moko la chaîne. La chaîne là, bonne belle à motiver mes journalistes. Ça a moko poupée fragile. Merci à toi pour la confiance au pays. Merci à toi mon réalisateur. Yo tous à la mimi parce que ce n'est pas facile. Tous à nous retamble la journée mobimba. T'as tu bandé banda tongo. Ozananga wana vraiment merci parce que musana biso to wana ngona makila. Ba misu ba force ta parce que zé ngote o sala kaka. Mais biso comme c'est ça dit domaine to na makila. Non mon to sala musa poto CP Sabino. Et on se s'abonner awa. La beauté troublante à zawana ka pona CP Sabino. Formation ya batomino bolingaka. Parce que ngana zawana bomona ka ba prince déjà botali concernant musala etambola mama mboka to pesa ba musicien ba artiste comédien ba joueur va même. Ezaka kabo s'abonner massivement beaucoup à la jamais déçu. Quant à moi je vous dis bye à la prochaine. www.potonapoto.com